Et on a 40 ans. Oh, ya Gabi. Ah, quand même. On a pas changé tes. Oh, yo le bagay yo za mukula ba yo yo bagay ba matop ba za mikolo na yo. Na ko changé na ngati. Ah, ya Gabi. Pour matop nga za azuma matop. Est-ce que na théâtre ba mtu bomba bana liboso? Personne. Oui. Ah bon? Ba mtu bomba bana liboso batanga ka bana mibale. La liste maki batela ko liste. Non pona nini. Nande ba mona bande kona na yo. Pona nini. Biso na sera bino à chaque fois. Bon, moi je dois être qui ba mikela ba silate. Tout ça tu fais la moquette sur azo vivre na moto faire la sabat on a ba ibati a vivre na moto. Vous comprenez? À cause de la perte sur wa fai na ye akenda pa mbali na ye. A voyager qui n'est pas mbali na ye. Basisi makamna bango azongi na ye akei lisusu azongi nsumba ine pa ye azongi vous comprenez ezaka bongo eza te faut mobile azaka na kisasa o sala te ben oui il faut ça quand même o sala et quand c'est o sala no banga basalite na bien siko mobile ngo kozala ndako azaka pa na yo moko azala mwasi misusu te OK akasto lo bati ana mwasi misusu te azaka na yo moko. Vous allez faire bon, hein? Ah, ya. Madame Zoloba. Très banit. On sait ça. Yo peut-être que mon choix famille ne peut soit en bas que ça kanda. Et ça on sait ça mon n'importe quoi. Puis comment on le sait mon n'importe quoi. Et ça Congo. A monde ko kanda zo mona mape kanda. Mais le pose bon on ça na mobile. A occupango. Ana ménopause mais elle a mon tout moment occupé ménopause. C'est ça. Ménopause ça mobile c'est la colère. Oh ngai ngala lo bakate. Oh ngai lo bakate mafuta ezoko mata. Mabezo ya. Le take mission te. Balo bakate. Ata bazo finga bango balo bakate. Ya moi to mona maboke. Loba non émission ko ko matin. Olio nyoko na ko lobaka na film. Loba non émission claire. Parce que toi loba na film ba toye bakaki ozo bwaka. Ozo comprendre. Butaza ko azo loba pela ko azo ko ganga. Atiki mutu bazaro sola nae apesi face boy. Mabezalite. Bon na iso ke mutaza abisida za menopause. Ko seka mutu. Oyebi lobite. Makambo ezalite. Makambo ezapena Oto. Bana watu ni bali mtoto ko seka ba fierté na baboke ba mona mitaka na bango. Oh. Le robite le tolote. Oto mona mitaka na bango. Oh. Ah. Boso muto akomine ya Monica za bien pona yazo betele pe tolo quand même ya Gabi. Aussi son de muso. Bébé. Ezali kama ya kuvanda nie. Yani kama sonite. Na peut uza chance ozana mu konzimo bo ite po ba konzi balinga mingi. Mu continue. Po ba konzi balinga mingi ba. Mu continue ata alanda fati na sima. Ke baza pe ka ba konzi. Wala na fati. Mukonzika nyoso kaka tocheka wana ndafati. Quel mukonzi? Bakonzika peta musomona na sima za peta na sima mama Denise to Amolive to sima Fachi to pesika exemple. Bon mukonzi pas bala fois à discrétion. Mu président de la République to zo bala bato bazo mona. Boka oza sima na ya za discrétion za sens. Oh, mais bandoki bien tête babali. Bandoki bien tête babali. Te dazo bande bazo ba ke o menopause sala be mutabali pe le ande mutabali. Les à Bali pour le mariage puis faut tout le monde ande puis tout le monde ande balor ba fleur ba kenda ba commune ba les ba ke ba commune vous comprendre wana bien mais toi quand même de soit bala peut déjà mais les gars on te to ke la commune ya commune de kata makap commune na voile commune na voile bala tu peux répéter mais ça peut être que ba ya na bango ndinga assistant ba let's ba uniforme za ngo te wana libala nini za ndengwa. MK Canal Télévision, chers amis, fidèles internautes, en tout cas, merci beaucoup, la fidélité, Bopi Sarabiso, qui m'irait dans la carte de Bota Navino. Merci à tout le monde qui soutenir Abisso de partout. Bonjour, bonsoir, ça n'est pas derrière laquelle vous nous suivez de partout. Un grand merci à Maître Jafar Lokba
pour na maramios tout aux salariés de Kanaki pourquoi pas aussi na jeune matin de monter ma sur Martin Bokotoré talo sa mère ya babeti ya Lara et moko tout bon ça na soutenir monsieur même bikopé vous savez une meilleure façon de soutenir ça na monsieur Arabo liker vous commenter vous partager il y a mon des pizza est important c'est bien à table de tout na pena parce que na au tient de point parce que dans le matin on travaille pizza daté quand de ba photo sont là vraiment il y a mon des pizza ça bien et de l'autre na bongo na ya gabi tomba o pepena quand on est au moment où celui qui est proche de la azan a été condamné à biso na facilité il y a une perception Gabi de que peut consoler en fait si j'ai pénétré bien on soit na Gabi bonjour Gabi bonjour ça bonio na monio moi kalami ko lebele nazali maman na kopio libale ala ka bon Obi libale aka bongo comme rare ça merde mère a parlé. Ouais. Mère a pété. Vraiment. Il y a Gabi, moi, nous sommes, moi, les c'est Yves Saint Laurent. Oui, Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Aussi via Kake. Il y a Gabi, c'est la raté, hein. Pona, na sile linini. Si la raté, dépose la tire aux autres. Na sile linini. Mais pas toi aussi, là, il y a Gabi, si là, na comment? Na osila ndenge nini? Pendant que nga moko na silité moi na sila nanga exact OK c'est que ça me peut malé secret ça peut malé qui non secret ya gabi d'accord sila te ya théâtre le lo bazo sila peut ça ba secret ba dazo comprendre te au moins ni ma elo monsieur zaka ça eza obotama na ngote OK ozo comprendre donc obotama na ngote oyeka komona ki peut-être bazo sala baosa maboke ye po bia ngape na osa maboke ozo comprendre et loko yo muta bota minango ezalaka ato forcété ato lobiki na osala to mona ka yango moko eye et koti na vie na moko selo moko ki ozo comprendre biso toza bato yo tant tozo kola bazo bisa biso ke non biso toza bata ba prière famille chrétienne bazo lo ba papa biso mwana oyeba na mokili mobimba mwana koyeba na biso koyeba na toza oyeba tina na ngote façon yo bimela toza oyeba tina na ngote ngaskola na bandiko kanga basuki basa bakonzi bakomi koya kozwazwa nga na bandako basa mindele banini nga na kantie koyeba na ngo wana nzokande ezaki donc ezaki musala oyo ozo comprendre donc nga za artiste pinda vraiment artiste na kokanga basuki kosala basuki tina théâtre donc na za artiste pinda osaka na te artiste complet pinda na za artiste pinda ya kodefa te vraiment on est le besoin qui est bien alamba alamba besoin qui est bien au monde ngo na ba comédie nango na biso ezo yinda mabe ba mama ba kotomboka pona nini boyenga bi mama eza bongo te eza comédie to bima elubu na biso lokola gag ozo comprendre te ma elubu na biso lokola gag ba mama biso bazo tomboka no vita pona zo sala boye ko boto ba tuba micro donc eza ndenge oyo ngala prena melaka babiloko nga pa linga ilo nangele ka ina persité faut ba loba faut ba mona ka pena babiloko mo compliqué bango donc ngalinga bongo nga bito mona ba tupe ba ole ba bia gabi pena after ko zo sala mo bien bande ko mse peut mona pe to rando to mona bon penza sauter mona gabi mona bengie na bengie ba moni pe bazo benga pe bango ba komi ko benga pe bango zo mona te bande ko lumière vraiment na pesi ba lumière moni kozala côté ya lumière ezala ka bon soza côté molili ozo comprendre bakenda pe bisike belé basa pe na bisike belé basa pe na bato belé mais babima boyete bayoka na boyete baya lolo ozo comprendre ba président Ali bana do bayoka na boyete ba président comprendre mais yama yo pas va kendina yama yo pas alamba ilobit alamba sulo lobi alamba kalobi to lamba inai to lamba inai baya Johnny ba mi bali bazote batala na bango ba ibutu ba sa batala na bango bazo lamba koleka bana basi OK ozo comprendre donc eza makambo ko meilleure façon soutenir ba balamba ba maman balamba ka pe ba eda ka pe ba mamoni au lieu quoi na film a tourner ba pesi mbongo mais nga pe oya pe na nini na lubu nanga na pesi mbongo atika na mbongo msusu mbongo mso alambi ozo comprendre eza ka façon pe ya ko aider ba na biso pe ozo comprendre neti mama ngudi na benga ke la mama ngudi kota po de to ça de pa Johnny ne se koto jouera bien kota na elubu omona naka après yo pe banda kolamba moni ke okozonga lisusu ozo comprendre c'est ça
Mais toi, ça t'en un jour, tout le monde appelle maman top, ne lubu, mamilo, bandou bébé. En tout cas, ça na bengi bango ba yena bango ya problème té. Ah d'accord. Ça bengi bango ba yena bango ya problème té. Ah d'accord. Déjà quand même bien parce qu'il faut ba bilongignon, ça faut aller lubu pour. Oui. Mais ba maman Thérèse ba ya olamba ba maman Pati Melanga ba ya olamba déjà. Ozo comprendre. Ba ka olamba la bango ba safi, ba nani. Mais si ko so bengi mutu, so ka alinko ya. Aïe, soka boy, to continue na batna biso. Ah d'accord. Yagabi, olobaki loko moko. En fait à chaque nga na ratalo ça raté. So na moni lien na o na kota Nathalie. O kota ota. Tu na tara tina so. Na ga Yagabi lobini parce que dans linga maté on peut quand même et ça ra quand même bien. Olobaki loko moko obebi lelo yo théâtre en tout cas ba bombo bazo sala penza musalate. Théâtre fait fongoma. Il faut bien que si la bien bandeko parce que news story va ça ressortir va tout ya kala quelques minutes après quelques temps après tout le monde peut bandeko va qui peut absent dans ta SB ba non ya bizate et tout le monde peut dans des baguecho on va arriver à ma étoile tout le monde qui va application le lui fait na mon kidi ba mayo ba présent mayo ba nani présent dans ça le cas bilibili nani makaya présent makaya vous comprenez ba lavadio mutu nangai na pesi mbote vous comprenez ba tu ba ye penda ba simiser motivation za gutaki wapi yo pesa sila makanisi wana to conseil te omoni papa mutu akoko fanda na yebo azo ebate moi sila zaka trop public te d'accord. C'est trop public. Tu as besoin de te rattraper dans moi public. Au fond, tu as savoir le bout, un sou bailo masolo, masolo les kaki, masolo les kaki. Vous comprenez? Non, il y a des gens qui ont boy, senga boy, senga boy. Non, le baka qui ngai ndem na lobby. OK. Vous comprenez? Asa trop public. Un public qui bazo murmurer. Bazo moné mutu mabe. Pour nani po abenga rakara batu moko wana. Batu so abenga bango te. Vous comprenez? Ngas ko leka ko sala aye ko sala Abakouk na sepeli ngabi ndenga sali Abakouk boye afungola G vous comprenez afungola G abenga pe batuna biso mususu akala batuna biso ba DiCaprio na yo ka ipe bien DiCaprio pas jouer papa na pesi Vincent merci vous comprenez pas DiCaprio comme le pamba vraiment vous comprenez akome pe le pamba donc akoma ki le quoi donc na ba mabala ko kufa pona ni po eloko yo ezo zalate ba tournage va bien inquiet exact vous comprenez pourquoi que mobali il faut moi oyo ezalaka ata moi ça zo pesa mais mobali peut faut ata moi ça kalo se koti OK moi ça ya fufu koti comprendre ça la ka valeur OK et ça là nga bien ozo mona donc yango mona lobaki tinga bité bato ba mona mutu mabe ba mona kaya benga ba tuté asala ba boité mais le quoi chaîne est fungwa misika oyo abenga ka batu nyonso ba uba fanda ba vieux ba vanda ba ebi tala ezala mboko oyo c'est ça ouais musala ezali mais batu baza freiner OK bazo kokosa musala te pe baza na ba pe na posa ya kosa pe ba chaîne te or il fallait pas forcer basa peta ba chaîne basa ka pe eloko moko boye mais bango ba faina bango pe kaka mais bien nyonso pe so ba chaîne ngo monte ke mbutu muto ekota te ya gabi na te mbutu muto ekota te po ezaka yo bengi baninga okuna pa bengi baninga tozo so pa na natakazati OK ozo comprendre okuna pa bengi baninga je crois na Belar pe tozo sala ngo na Belar TV tozo sala ngo ozo comprendre na belle vie azo tia batu na ye mais na Belar azo pesa mutu na mutu ayepe ça zwa mbongo benga batu no basa musala boye na scénario na yo atali scénario bo discuter scénario après so pe quelque batu na ye yepoke osani ocheya yo le ocheya yo poni batu na yo pe o ba vanda o wike bazala batala oche bango ti oche bango basali musala ozo kompa basali musala boye mulika ntuka ndibe vio pasa daka mulika esali kitoko ouais c'est ça ozo kompa yango pe linga ki Abakouk ezala pe bongo OK mais il y a ça qui ba bombolo ka basara musala malonga te quand même non jamais pourquoi la linga bango ouais na lingaka bango basala musala bien wana bazaba bombo na biso soki eza eloko moko mabe moko linge kota foko le bango po esa nini elongwa OK ozo comprendre nga la fingi ba bombo te non fiso na fingi bango ko la fingi Getan OK ouais même Getan nga lo baka na ye nga bane ko sala G moko te ke so moli mutu moko za na G wana yo poza na G wana non yo changer G parce que na mona ki to batunyo so ba komo le kwa Michou
Ok, nakata SB ba fille. Oui. Ah ouais. Ba comment le quoi michu. Soko tali peut zong ça ba fille mais wala moi mikolele kyo. Okomona. Ba o ba ki na ba ni na bango ba kriti. Au moins la ka moi léance kaka nde mutu. Azaki peut moi ko kasumuka. Vous comprenez moi léance azaki na jena e kaka. Vous comprenez mais ko ba tumususu ba komo Holanda michu. Vous comprenez on a le ba ki te boke mabe. Mutamtu simba ya yo. Parce que bon ça la biso loko moko boy na scène. Parce que so mutu boy na G na e, o na G, o to ça na bon pona bongo. D'accord. Oh G l'air avec le côté beaucoup na scène. Allez, pa notre peli. Et là moko salami. On se comprend. Par exemple so ba kitoko na ko sala, na ko ba mabina bango te, jamais. Bien, merci beaucoup Yagabi. Ngaza mtolo ba simate. Mais bébé bazo ba lo ba simate. Lelo na théâtre. Te ba lo ba ke ba mo so ba komi ba ba Holanda micho. Ba lo bango ba bata. Menga na lobby. Ba yo kapo ba changer. Ba changer. C'est ça. Ouais. Zaka bongo ti. Bon ça peut une meilleure façon sunga bango pe. Zaka bongo. Oh mona ngoza malamu pona e. Azui comme sala nini na yo, sala loko na yo, zala. Vous comprenez zala. OK. C'est au coup de sala na ye ba fier na etika na rôle na ye. Yo zala na oya yo. Ouais. Ce que vous côté na fier, ce que to suka wapi. Vraiment. C'est ça. Voilà. Yagabi lolo théâtre. Toyebi te soki to beango nini parce que tout le monde ba vidéo bande musu bimi ba loba depuis kala lelo et en fait tout le monde benga ba on lora ba maman prophétesse laquelle s'installe bande musu zaki en fait bon tcha ba te bilé na théâtre pour bazaka pembe pour bazaka kitoko pour bazaka bien ba boya ba lolai est-ce que ça peut façon au bébé ça peut théâtre te Yagabi bon au moni théâtre au moni so tali OK na groupe salon so tali ba vient ceux qui dianfuka bazai ki toroté ouais so tali vient na biso o ya uté ko kufa ba liboma kokodioko azai ki tokoté sana azwa ki bango po ayeba ki na jena bango na ndenge o zazaleli et là na rôle moko ko senga kaka yepe fo azala très bien. Vous comprenez? Tu vois, qui vient ceux qui diafouka, mon papa, la reine qui diafouka, la peste reine, mbote. Azo joué mingi, moi la musala. Azo joué mingi, aouti mboka. Vous comprenez? Rôle wane senga tikara, bato bongo, bazala pe. Donc, na théâtre, il faut batou, il y a kitoko azali, il y a ma BP. Ma BP, tout le monde a ka ma B, mais nzamba yé moi habite nanya qui est bon. C'est ça. Vous comprenez? Yé fois zala. Pour rôle me peut ko bima wala et senga ke mutu azane ka bongo pour zuye pe wala atibo chela apespe makambo c'est ça vous comprenez musa na biso ezate ke mutu ka foza kitoko to azala pembe azala mwindo bambino aza mwindo mais regarde comme elle est très jolie ouais très jolie très même trop OK non c'est trop ala kitoko Yagabi aza kitoko elle est belle de taille belle de parler. Donc, aza kitoko makasi. OK. Mais aza mwindo. Aza pembe te chérie. Oh, voilà. Voilà. Merci beaucoup Yagabi, tu es volé. Yagabi, lelo bino tout besoin de chance à ça la succès. Bo bimi, bo cartonné, bo ça le succès. Nde balobara na mboka nyonso tout, ba konzi bazanga te bato bazo diriger bazanga te. Mais lelo qu'est-ce qui fait le groupe Simba? Ndem pensa mto lelo Simba théâtre. Tandis que bino peut pas na pas joindre ça car bo sala ba succès o mona pe na les abeilles bande ba bimite côté snack bande pe ba bimite bazo chamto mais le to lo bango na théâtre le bato ba Simba théâtre ba kangi théâtre chaque actualité ko bima makelo moto to ya groupe Simba c'est dit à quoi bino bo saki penda tango travailler ma casse tête to bande ko ya groupe mso za tango travailler ma casse tête ndene et ça qui nango na travail ça qui nango makasi ma premier ça qui au moins le président Lombe bango bazalaki déjà avant biso na tokota banzonzing bango bazalaki déjà na ba contrat ya banzonzing d'accord président Lombe asali makasi asala bana na aka wana pa to kumisa ye asali makasi asala ke bana na ye bazala ba star vous comprenez président Lombe azalaki peut-être que sala ke bana la ngai faut bazala boy faut batambola boy faut bazala boy faut parce que so ke bazala ba star faut bazala boy donc Nzonzi ngi a libéré na face vous comprenez OK je te ko banda banzondi peut-être mois après mais déjà na pas président mais banzondi déjà
ezalaki. Vous comprenez? Yango esalaka que bana na yenyo surtout bazala ba star. Vous comprenez? Donc eza bongo. Même si tu n'étais pas Mangwaou, Mangwaou a la même démarche. Mais de Londres, on a sauté, on a des sobé. Sauté, on a des batamboula, on a des batamboula, moi, moi, genre. Pour Mangwaou, il ne faut pas avoir tamboula boule. Vous comprenez? Alors là, il faut, chose à vedette, il faut, moi et l'autre, comme vous en zoto. Donc, vous avez kaka, il y a nos autres, bon côté. Vous confirmez que le groupe Simba Penam, te Simbi Théâtre, là, aussi, il faut trouver. Le groupe Simba, tu constates. Toko sa te groupe Simba basala msana bango bien. Et puis bana pe babimi bimi ba kesa sa ba msala bango pe ba continuer pe msala bango pe kepika kitoko. D'accord. Le bande ko la plupart bande voir le groupe Simba pe ka ya ngope muteye ko chat des on akata théâtre chaque pas premier bimara tout autour ya kata groupe Simba ya Gabi. To moni. Kasi comme c'est mais ça ka groupe Simba. Mboto mbote ko tsia wana kata na bango to moni lo kabimi ya lobby, kabimi ya lobby. Apesi ba révélation ezali apesi ba révélation ezali terrible. Bongolo. Qui est déjà bongo ndenge jour papa le bar na saison maile na nganyos na tia nisu na ngana tia pa sila atangi ba kombo abia biba ba ziza ba mamilo ba tellement pena pona lika mo pena ya Gabi bo papa mtana kati soki nani ni na lobi na yo keba na kokota la kati te kureza te yo boya c'est que le bino ya soloti vous comprenez président lombe azalinga sila makasi. Okay. Azala kitalinga ketilelo. Parce que ce ici la lobby azongi la tata nae akoyambe mabuku polele. Akala problème nete. D'accord. Et azala la problème nete. Monika ba bilo moko yaka okuna lobby omona moi déséquilibre déséquilibre kotaka. Kotaka ouais. Omona pe papa mais mami. Vous comprenez? Et la ka bongo. Mais président lombe yo mona ka loba mingi tafanda ka nye. Alaksa peda kaza papa. Amkolo. Ata ba fingi yendengeni. Omone jama ya koleka. Aki peut porter mutu plainte. Pour ça non vrai avocat. Avocat oui. Ya makasi. Na bana. Vous comprenez? Mais ata la neka omona onka kezo ngo normal akipara na été. Mais ngamine mona groupe Simba onde izali musika. Est-ce que bolingo ireniati lelo ata pena bandeko ba kenda ba peshanga ba sila ba belle vie tout ça. Bolingo ezate. Bolingo ezate onka ya munoko. Bolingo ezala raté. Bolingo ezate sasa. Boyo mo mwe trepte bolingo yate. OK. Bolingo ezate. Bolingo ezala ngote. Président malinga asila. OK. Alinga asila. Donc si la ngai penda dès le départ tant on la sila en tout cas avec quoi patenga makasi. OK. Nous opela moi so azandengeni. Donc so dans zone de monsieur après elombe bandi fonata groupe Simba fonata tata la kasi. On a groupe Simba dans la kasi. Na bande ko baza bileti ya Gabi. Te mo tata na fan nae. Ah, OK. Epesa zo ate. Mais mambo ngo epesa. Na otala nanga te, na otala film hein. Po natalaka sila ndenga zo jouer. OK. Mundu so azakotala Mangwaou po atalaka Gabriel ndenga zo jouer. OK. Mtobete azate, mtobete makofi azate. Etali kaka ye na motema na ye. Mais pourquoi il y a eu déranger à Kaba? Hein? Pourquoi il y a eu déranger à Kaba? Ngana yebi. Pour balayer un peu bazalaki hein. Oui. Bali un peu bazalaki. Ba pêcher un peu bazalaki. Oui. Mais ngai na bingai. Nazaki ko sepela kotala sila. D'accord. Oh, ça na lobi mabe. Ya nazamu to ba mama banga. Lobi mabe ta lobi oyo nazaki oyo ezalaki pa na ngai yango wana. OK. Mais là ba tumisu so arosala bon arobomba. Ta artiste pas ça ka fan artiste. OK. Ezalaka. Mais on relève les mots très importants d'artiste pas à fan. Artiste pas ça fan ya artiste. Ezalaka. OK. Oh, ezalaka. Ndesi yo o yo ka pe na za fan na. Monsieur moi arobomba nae. OK. Mais tu as son ami que elle ko kutu moi mobala kota théâtre pour nanga yo ndima. Yamba ya oyebisa yo. Mwana mobali. Aotala pe Gabriel, tala neka Gabriel. C'est ça les pe pour ça à kotipe. Abali pour ça msala ngope azo nika pe nini libaya. Même sous au mona arobomba. Akolo aroloba na été. Comme moi za ngala hypocrite. Nazapela motema mabete. Ouais. Na loba po amona ye danger. Te nga za bongo te. Nga nga bongo te.
Bon, si on est na lobby na test, comme tu me souviens au lobate. Eh casse. Voilà, merci beaucoup. Et là, on tient à mon hôtel. Oh, yes, abisso, bobete, banga, bobete, la gama beaucoup. Et ça, bongo. Ok. Voilà, merci beaucoup, Yagabi. Tu évolues aux appels à mon tour, mais n'a pas ta terre. Yagabi, ma jeton la tête, Calapizara. Et bandikala. Mon micro, on dirait, il m'a cassé les cambos. La baboke. Eh, na tête, elle est là. Oh, non, qui m'a salobi. Le quoi, bolina, ça maman la bino. Bon, nous allons faire un bana. Bon, ça va la scène. C'est profond. C'est très profond. On n'attend pas mis le bon, on n'a pas mis le loi. On n'attend pas mis le loi. Il a dit, oh, mam ça va être boy. Donc, ce pour que côté, on a fait bazo boire. On a fait bazo boire. Côté bazo bordir, c'est bordir. C'est comme ça que bête à bordir l'émission. Vous comprenez? Mais bon, bête à la film. Ay bat oh baleka émission te mais bazo beta ngona scène. OK. Ozo comprendre pas que oh yo bordir. Te lo kalobi. Le kwa bolinga la maman na bino, bodo zapeka na scène nga. De londo yebi age na ngai. Naza bo pesa nga kombo ya mukolo. Le kwa bolinga ngai mukolo bana ko konzaka bino kaka. Na konzaka bino ka bodo zaka na scène nga. Natalia ngo sikoka. Oza bordir na seki. Vous comprenez? Donc, au moins, si vous avez coupé sa âge, vous avez le âge à boutouté. Vous avez scrapé âge à boutouté. Vous avez coupé âge à âge à boutouté. Mais à toi, vous avez coupé âge à boutouté. Vous avez coupé âge à 40 ans. Oh, ya Gabi. Ah, quand même. On a pas changé. Oh, yo le bagay yo za mukula ba yo bagay ba matop ba za mikolo na yo. Na ko changé na ngati. Ah, ya Gabi. Pour matop ngaza âge na matop. Mais yo si autant yo tie 40 ans, il y a le baza plus que 40. Moi te yo bidé. Est-ce que vous allez que mamilo? Hein? Oh, mais ngana bina na 40. Ah, ya Gabi 40. Eh chouchou. Ngana bina na 40, na 40 ans. Ce que vous la passé année. Do yuza le que belle vie. Hein? Do yuza le que belle vie. Eh, mais na 40 ans. Ah. Mais vous voyez là-bas 77 na bino ngana na 40. Ce que bande wana ba bukate ba pesa ba we original to de. Oh, bande ko mso pesa ba ngwana. Ba buki to vous appelez normal. Ya. Kato fanda ngana ndima ngana buka. Ce que soit bino poani. Parce que bande ko bino ya ba cause. Oh, non pourquoi? Ya ba cause mkola oyo te fait ba bino na liste di maki ba tira ko liste. Non pona nini? Nande ba mona bande ko na yo. Pona nini? Biso na sera bino à chaque fois. Bon, moi je dois être ba mikela ba silate. Hein? Bota na film ngote. Totalaka. Biso tozokola la TVT, tozokola boye, tozokola te tokomi ba mama boye. Biso binene kam te trahir. Bande ko be to mona ba. Minene kaka na kobota obota na ope avant bana ba koli yango wana tozo ba problème. Mais les tozaka kokola la mutalo bano mukolo azate. Siko le londe to komo kabwana to komi mukolo o mona muke. Te. Ezake ozokola kitoko ba cheozemi famille chrétienne meba longolo ezate oboti ba misuba olongola. Ozuizemi ba oboti ba misuba olongola. Vous comprenez? Et ça bongo. Est-ce que le théâtre va me dire bomba bana liboso? Solo. Oui. Ah bon? Bamsu bomba bana liboso batanga ka bana mibale. Azo banga ko po ba mone mukolo. OK. To elonge kei. Elonge dit ça ne va pas. Je veux plus de problèmes avec les gens. Elonge zo déclarer, c'est comme qu'on déclarer. Si ko tango zo bomba bana. Ngana ko bomba Hervé te na bomba Getante. OK. Na ko le ba clair que ça la bana mi balé bana nga basi ba koli. Pour ba pesa ko ba 60 de to kapra. Ngayo Gabriel. Ah, na yu nazui kaka. Uzika. Nazui kaka. Abuki 40. Nazui kaka. Alors le bête belé. Nazui kaka 60 yango. Nazui kaka. Na mona rezo so ba cheko. Na mona rezo so ba cheko na Alia. Babi. La Alia 70 Ali à 45.
Ya Gabi 40. Alia, maman Alia. Maman Alia. Batia ko pena bongo. Pourquoi pas que ça maman Alia pour nani nzambe na ngai. Batia na réseaux sociaux. Pas que nga ba problème. Na moi ça mo pao. Vraiment. Maman di distance. Nga na lobi ndenga na zana lokwa bat bazo wela ba âge. Nga na tizala nga la 40. Mais pourquoi le loba tata être bélier c'est bon kitsa âge ya Gabi. Non, sur plan artistique, nous t'akoki ko kitsa na âge. OK. Pour la carrière. Ah ouais. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais est-ce qu'on est tout comme memelango kolobelango on ndenga mabe. Mais sur plan artistique, c'est ça normal. Même au pas mamindele au kutango. Vous comprenez? Au kutango, c'est ça bongo pour la carrière na yo. Net nga tana 40 ans bon. So na bibo, le on a kenanga poto na boaka. Tawa mo na 40. Azana nous pas travailler azana. Aux hommes. Soit que comme on a au-delà, on a problème. Et comme problème, pas joyeux comme problème. Parce que Gabi, ndo cha 40 bongo. Yo na banane besoin ba 40 bongo. Ça ba lovita. Bisa ba lovita to ba 40. OK. Ozo comprendre. Donc naza mukola ba fatu ka imbe na 2 ans, mukola fani katale na 2 ans. Mukolo ya nani ya Viviane Abiel. Il y a 3 ans. Vous comprenez? C'est ça. Mais bah tu n'as pas âge na bango sûr bango on a tangé. Ah. Oui. Lovita Fatuka et Viviane Abiel. Bah tu na Fani Katale. Ah, na Fani Katale. Bah tu n'as pas âge na bango sûr. Que ce soit kitisi na bika kitisi soit matina bika matisi. OK. Mais Gabi on ba le mo za itaza poto même na bandingo na musu fa ta bakufa bakota na ba age afo na mabi. Bakota na kola ba kenda nango. Pe ba wanga na bana. Famille pe zo relève et ndima pe ba wanga na bana. Si na mbet na libulu. Mona zo la pena mama ba boy. Eke bongo. Moti mutakufi bo pe sa age afo. Ba boy na bango pie papa. Wosko osani. Bandika age mona loranza ko pesa. Kwa moni ke so balobi ba kosa ba trahir mu tapesa age ya vrai zaka papa ba miraisa. Na batatere to. Vous comprenez papa ba miraisa mu tapesa age ya vrai. Ya vrai. Malgré miraisa pas zaki mona 74 mais papa banga ba ki aza 70. 70. Ah d'accord. Abuka ine mingi te ka 2 ans, 3 ans. 3 ans, buka 3 ans. Mais ga buka belé. Ngapende ke. Parce que yo bande ba okuta ko duti. Ngaisa bakota na bango sasa. Bakota na bango sasa ngala te nika wana. Mais ni kama ngoye mabe. Mabe to bandaka ngo kala. To bandaka ngo na yoti. Yo bandaka ngo kuna epela. Après ngana yeko zwa. Après yeko zwa. Ko yinda la terre wa age ezongi lisusu. Babimsi age si la babimsi ya belle vie comparaison bandi. Te merci à 77. OK. 77. Donc c'est confirmé pena bongo Te nga mona ba photo na eboye na mona penza otali ba photo akalezaka opesa date. Ah oui. Ya bomwana Mpanzi so bakangi mona ba date mpanzi. Nga esikali na yebaki ya moi 77. Ah d'accord. Ba mona ba photo. Mais pourquoi photo na bango kala le bazana ki bayana poto. Na mona. Mais pourquoi bande ba chaka kaka kiaza mkolo ndenge mkolo bande. Bon na yebite na comprendre répéter pourquoi. Na yeba raté. Mais le pour mkolo na tête on za lisumu. Ko zape mkolo pesa mabete. Eza bolingo ya Nzambe parce que bele ba katani. Ba yebe na théâtre yo ba katani. Bo so Nzamba pousse ata na 50 yango. A pousse ata na 48 yango. Mabeza wapi. Exactement. Mais to koli, to zonga simate, ata yo biki yo benga si la mama na yo abota ki yo be koko no asukola yo, wa fula o matoi. Po ma ekota te. Yo po kola kakati. Biso ndima ke to koma boy. To ndima ki te. To ndime to koma na ba vrai âge to wana ngo. To ndima ki te. Ngada na bukiti. Na comme na 40 ans. Comme na 40. Ni comme somo Somo. Gabi. Ménopause peut déranger à moto et comme ça tombe to kanda. Ils ont moi aussi fait aux hommes sa vie. Et comme ça kanda pour. Et bele kuta batu ba osenga ba ménopause ba luka ménopause ba osenga ba ménopause. Ba pema na bango.
Comme ça, kanda te. Point. Ok. Et comme ça, appelle global lobate? Non, non, yokate. Ah. Posez la vidéo, Moses. Nga kuto suna leki kuto na période au moins na esa baleki nanga likamunini na lingi nanga sute. Na kobota nanga sute likamunini wana esa baleki nanga. Ozomona. D'accord, parce que tu as besoin information est pas parce que vous avez une expérience à vivre ma casse que le cabane de Moussous. Te eza o lobo et pesa mtu kanda pourquoi? Parce que dans la vidéo Moses circulé sur internet quand le bill comme on va bordir si la boîte qui bordir koto yo bande comme si tu occupé Jérémy qu'on a boîti LVP koto a boîti donc bordir c'est bordir ya Gabi et comme bon. Ah. Ouais. Oh. Makambo Makambo zali zana l'action vidéo. Donnez-lui un téléphone à Moussous. Makambo les boy. Ya Gabi. Makambo les boy. Yo tout n'engina ye ba ya Gabi. Mais ne pose comme ça on to kanda. Te. Kanda te. Kanda pourquoi? C'est quoi comme kanda vie mobimba? C'est ça. Bon ba ko la so ba kanda. Ah. Mais en fait et puis ça va motonner une vie sont des moi c'est comme nata moi ménopause. Et ça n'était pas bien baisser à car que comme ça moi makolo moto. Moi nzoto moto moi chaleur. Ndeka to ka kinde salaka. Ndenga na yoka ke salaka. OK. Ba besa ka moi chaleur moi ni. Mais quoi non biso de quoi non to coach ngote mkoto ko to e ba so ke salaka bongo. Ah OK, yo no coach ngote hein? Te nan te papa. Ah OK. Ya Gabi. Tu vas un jour au boquet de Mtumboke pe na kata théâtre pe ki bona se au boquet de Mtumboke là. Ndé to mona bande biru ba sa ndé to mona ndé to tshulu ba pe asila lelo. Est-ce que you peux un jour to vaka? Poanité. O yipo sarango. Do sa ke ndo monde bande ba ko na ni bato ba zo boka ba bordi eza na problème te. Eza problème te so za ozu bordi boka. So ozu bordi boka pas se ba boka la bordi bo total là. Ce que Gabi d'après yo total non o déplacer peut d'aborder. Ce que c'est là. O eza bordi to za quoi? Yo te que mon choix ça mais pour soit on va te pisa kanda. Et ça va on sait ça n'importe quoi. Puis comment on le sait n'importe quoi. Et ça pour a au monde kanda zo mona mape kanda. Mais le pose bon on ça na mobile. A occuper ngo. Ana ménopause mais elle a mutu moko occuper ménopause. C'est ça. Ménopause ça mobile c'est la colère. C'est comme ménopause écoute un peu on va poser un ndako moko. Atoza na ménopause ko tchape makolo ya mama. Non c'est ça quand Makambo ye mabe Gabi. Makambo ye mabe na tête hein. Ah Zambi la gai. Ah Yesu. Bon, mutu pa bali azana no te. Na théâtre. Ba muta bali azate. Oh, mais bando ke bien na tête ba bali ya Gabi. Bando ke bien na tête ba bali. Te dazo bande bazo ba ke o ménopause sala be muta bali pe le ande muta bali. Le ya bali tout le monde mariage pi faut tout le monde ande pi tout le monde ande ba lor ba fleur bango ba kenda ba commune ba le ba ke ba commune ozo comprendre wana bien. On a bien. Ah, OK. Mais toi, après, on soit bas là, déjà, mais les gars, on a. Eh, toi qui es la commune, yaya. Commune de Kata Makam. Ah. Commune à voile. Commune à voile. Bah là, tu peux le péter. Mais ce que tu peux tu vas y aller, on a besoin d'un assistant, bah là, tu vas avoir uniforme, mais ça, on a. Eh, on a des balles ni les arrandements. Il y a CCN. Mais bah monsieur, c'est un peu moins discrétion quand même. Discrétion pourquoi? Parce que au limite mon kilé bah le limo ça m'a. On a. Pour ça star. Les balles les hommes comme ça on a privé terre. Il y a ma discrétion les balles les hommes ils sengo. Ils a bateau sauf ba ya bateau ba benga bateau net major bisadi dia zo bala. Vous comprenez? A bengi bisi bisoti. To kenet, to bina to sekat. Boko li bala ko bata mezala ils sens. Nangwa saliao. C'est une question kaka Gabi. Tiens. Ngana olingate. C'est que mbala ngozo kosanga. Ah. Oui. Oui, ozo kosanga. Moi bata molingite pato. Ngana zala boy. Ngana mwenye za betina poliboy. Natika ko na kutika ko linga mbali mwalo balanga te ko to sa bolingo boye bomba ko isa mutote. Omuli bobala lo ba bomba ko isa mutote. C'est qu'ali rapé muto wana. OK. Ngatika ko linga ngote. So le bina bola bi OK. Tokata. Ngaza ki bongo so bina ka bongo ba neso tokata
Muna kaka rote te kasi loba na okasi. Ngate? Mais peut être chance aux ana mukonzi mo boyite po bakonzi balinga mingi. Mukonzi nini? Po bakonzi balinga mingi ba. Mukonzi ni wata alanda fachi na sima. Ke baza peka bakonzi. Wala nda fachi. Te mukonzi ka nyoso kaka to cheka wala nda fachi. Quel mukonzi? Bakonzi ka peut être musomo na sima za peut être na sima mama Denise to Molive to sima fachi to peska exemple. Bon mukonzi po bala fois za discrétion. Le président de la République ou tazo bala bato bazo mona. Boka oza simana ya isa discrétion, isa sens. Ba sasa. Sasa talo. Ya gabi. Makamni ozoloba. Yo so elo abo yena nzana olinga tata mona na yo. Ndeyo yebi mama mukiri bwi. Mutakoma na menopause, ndesi mama sakoma na menopause ba âge ni. Et qui passe sous terre, et comme appelle 40 ans aux ménopause. 45 ans aux ménopause. Ah. Oui. Nous sommes super comme na 60 ans azo sa nanu ezobima. Ah. 50 ans ezobima. Et est-ce que pourquoi 55 ezobima. Deux ans nzoto na nzoto. Donc eza dans makambo échange nango. Makambo échange. Et comme appelle 40 ans mutazu ménopause. 35 ans babi même 35 ans. Comment la moi ça ménopause. Et qui passe sous même 35 ans. Oui, babi comme à bongo. Même 35 ans, moi, ça a ménopause. Oh. Vous comprenez? Vous comprenez? Et ça, bongo. Et ça, on malade, ils ont maladie, ils ont nature. Ils ont maladie, ils ont problème pété. Ok. Vous devez surtout faire la moquette, sur la vivre dans mon tout faire ou la sabato, on a baillé baki, à vivre dans mon tout beau. Vous comprenez? À cause de la PM, sur la faille, qui n'a pas mbal naé, à voyager, qui n'est pas mbal naé. Basisi makamna bango azongi na ye akei lisusu azongi msumba ne pa ye azongi vous comprenez ezara bongo eza téléphone mobile za kana kisasa mais bolingo tambola pe bongo ya te faut za kana kisasa te papa za pene pene maman c'est ya muto a voyager aza pepe na papa c'est papa ye aza pepe na maman est-ce que tu peux par rapport à âge monsieur singa faut za na mobile na katanda quoi te eza ngoma kama bongo te oh même sur Bali, c'est me donner musique à ce qu'on sait. Moi, quand à quel niveau on est, tout le monde. Il y a un tolobi cité. Ok, au vena papa, t'as un mois, 2 mois, 2 mois, au fin na papa. Pour te dire, au sein de 2 mois plein. 3 mois plein d'air à ma bé. D'accord. 2 mois et demi au va na yo. 80 jours. Vous comprenez? Au zongi na yo. Au salate. Ben oui, il faut ça là quand même. Au salade. Et quand c'est au salade, non, ma saleté non bien. Oh. Au salade. Tu es pour zongi pe papa yé na yé, ayé a zongi pe. Il faut que badio se balak ça que non papa boy. Mais normalement. Non. Ça photo y va papa quand même. Pour ma taba miniature. Mais elle est à toi papa. Pour ma taba miniature papa. Bon, qui n'est pas problème. Si la peut mon papa maman oh, papa ça congolais Congolais ndako na Congo, a sepela na Congo si la passe la musala na awa zula mbongo ne awa. Akoka tangote. OK. Tu comprends? C'est ça. Mais Yagabi, est-ce obligé quand moi sur à cause de la moment ménopause fois en bas na katanda ko? Bon on a sûr que mutaza si la ménopause. Te na lobi était toujours ça l'analyse. En fait il y a makambo kan. Si ko mobala ngo ozalanda ozaka pa na yo moko azala mwasi mususu te. OK. Akastolo bati. Ana mwasi mususu te azaka na yo moko. Et vous allez pe bongo hein. Ah. Ya. Maramne ozoloba. Toyebani. Koyebana ngo bandesi ndeni. Toyebani yo kati mobala ngo azala mutu suta saka na yo moko. Bani ndo yebelo mo pena ke mutu musuba ko zape azana o azabe na oyo pe. Kasi bani musuba zaka azani marié, elle musuba azupe moi si musuba deuxième femme. D'accord. Mususu paza azana est marié té mais ayaza côté mususu yo poza côté mususu. Bon so za deuxième femme bon honoré aussi. Mususu nan. So za deuxième femme bon honoré ba pe solo pe mbom. Yaya moko boye nazo fanda ponga na fanda pa ba fali na fanda pa la bango na tondi pa ba Blandine Kandolo. OK. Yaya mo boya Marie-Jeanne. Ya Marie-Jeanne wana azaka deuxième femme. Yana ba Blandine Kandolo. Ay singa nanga Gabriel.
na vie na yo koluka kokota deuxième femme te mais c'est Marcel pour ani habitanga na tikala mobali tanga azalaki bien comme makambo nyonso kaka ngai nyonso kaka ngai nyonso kaka ngai mais tangu abeli mwasa liboso mutafanda ndenge eza boye tozokende ta ba 7 ans bana mobala bela namonaka mobali te donc azonga donc mwasi na liboso mutu azwa nyonso azwa relève tout nga moyena kende koloba eza te parce que bamema na ntina bakomini bamariage nyonso tout nga tosuka kaka pesa biloko ok eloko wana tantine wana loba na ngai ya Marie Jeanne que je salue soki aza kaka na mona bango kalete soki aza kaka ekotanga evanda donc nakoki kobala deuxième femme te yo jamais nakos eloko wana ekotanga parce que so talie moi si trop badani ngando le baza papa bango azaki métier babota mapembe so talie moi si kitoko mais azaki deuxième femme mobali siko azako s'occuper mingi na ye mais tant mobali abeli azongi na famille na première femme ti na si ti lelo OK vous comprenez heureusement bien faire le père munene moi mapangu moi nini donc bande comme souper bala ba deuxième femme baza ba mono ndetso za contre bango te naza contre bango te na binga obio OK ngala ba banga lokola na yoka conseil wana na kosala yango te. On se comprend. Yango nga lobi bongo. Ah d'accord. Pour maman ba. Pour yo oseka mutu. Oyebi lobi te. D'accord. Lobi mutu ala ko kweya. Première fois m'a récupéré au monnaie sauté. Au monnaie sauté. Yango na loba. Non, au PC conseil moins très capital. Te baloba na nga yango na deuxième femme. Ntaloba na nga yango. Avec deuxième femme. Habita na zo souffrir lelo. Mais nyonso ezaki ya ngai. Mobala za ko s'occuper mingi na ye pour moi c'est kitoko. Après le bac so bebi kebo ko koya. Keba mutanga ko koya, papa première dame a récupéré. Libela. Ozoko kasuko ozoko mona lisusu te. Oli mona circulation. Et si le mona souté, o lobanini na commune ke lobanini. Bo ba baza na ménopause ya gabi conseil ko pesa bongo take polo. Mutu azala ménopause nga na yebi azate. To bi na théâtre en général na bande ko ba fan no batala rayo de partout kaka. Conseil ko pesa bongo de. Eza moi si musu pas na ménopause mais yemoka boya na yemaka mamibali. Aloba ke musu azoba déception be musu azali na mobali mo mbala kufa. Atika na azo boko la ne ba petit abina ko bala susu te. D'accord. Ya na musu pedo makambo ezebele. Makambo ezebele. Voilà. Mais le faut boire du carré mais tout le monde plus le autre côté ba bordine de tout sur le bas. Et dit en fait vous éduquer soutenir bondo c'est la biso kala ya gabi. Ah. Et comme mboa kila si mboa kila. Mboa kila kasi yo tuna bangoti. Vous akulo to ya gabi. Yo tuna bango pourquoi ba osa ba bobo ka mboa kila. Ila bangoti. Tout le monde ba tembe ba ko condamner ya gabi be miso so boka ozo tout ba bordine mais ba to balandio la théâtre. Et comme ba bazo tout à ce qu'on a baboké. Baleka ke mission te. Balobaka te. Ata bazo finga bango balobaka te. Yango to mwana maboke. Bazo boka ba nini na maboke. Pe bazo bazo ba ke bazo boaka. Bito pe ke o bokeli oyo. O abokeli oyo. O kuna pa bike o abokeli oyo. Ba ya kaka be mission balobaka bazo nango. Oui, oui, une émission, loba na une émission. Pour tout musuba lobaka te hein. Loba na une émission, ko nyoko matin. Olio nyoko na ko lobaka na film. Loba na une émission claire. Parce que teo loba la film ba toba baka ke ozo boaka. O kuna peta ngazo ba ba ke azo boaka. Bo siko ni elo ni balobaka ke ba balobaka te. Ba fandaka balobaka te balobaka. Balobaka na film. D'accord. Merci beaucoup Gabi, toi qui nous déjà vers la fin. Ya Gabi oza soko lobi boy. Ba premier bandi. Etalingate. Ba to bien Gabi ça lobi na mutu boy. Etalingate. Ya Gabi makamyo c'est ça et tara te. Soki mutu lobi ndenge o mutakani singa ke kanga munoko na ye. Mais ozongi si na zilande lobaki. Na zongi ça te. La famille après se justifiera te. Na loba la bato combien? 1 million. Non. Nga on a lobi yango.
na fingi mutute na lobi na mutute na lobi ke bano on so ba yak be émission te ba boaka na ba jeton na théâtre na lobi yango clair na marché monté ça madame alobaka te madame azate ba tolo ba boaka na ba jeton ba boaka ka mais o linge kotsino ka bongo ba misusu baza kuna ba lobeli mais bango mo bazo boaka susu po mo lobela koko boaka mais bango mo bazo boaka lisusu bon ngai tazanga ba lobeli na lobate ya donc oliva tika ba lobeli ba lobaka bango moko ezo simba te bango mo bazo ba mafuta ezo mata ngai ngala lobaka te ngala lobaka te mafuta ezo ko mata mabezo ya ozo comprendre buta azo loba pela ko azo ko ganga atiki mutu baza kosola naye apesi face boy mabezali te mabezali tokomona na kata tete tango ya tokomona na tomoni te na tomoni te tokomona. Ok, voilà, merci beaucoup. Lionel Toka Bonadijana Gabi, merci d'avoir venu à la Batala. Oh, Batablo Bazala Bango, Bazienne fille Koutou, oh ya Bazala ba 30 ba 35 bazolo ba makasi ko le kakutu biso. Bana ménopause. Bana ménopause te. Ba olo ba makasi. Moi pas dire ba te bazolo ba pa makasi zo silika zo tomboka zo finga. Bana ménopause. Bana ménopause te. Et puis c'est kanda te hein. Oh azala kanda. Azo kape kanda. Ana ménopause te. Ekas. Bo poni kaka nini so batu so balobi ke ba o ezo pesa kanda pour la ménopause. Non non. Non, moi sinon surtout azala mutachuka kai. Mais ezate ke mutaya ko laksa bino ke mutachuka nga ye. Mutamta sala makam mutamta sala makam na za discrète. Vous comprendre? Mais bande kopé muso yibana ke discrète. Ba misupe mona pe mi bale on peut ba bimana ba théâtre pe belé. Vous comprendre? Ata 6 ata 7. Eza mabe bongo pe hein? Mobile no bimana. Yo sala mi bale yango ba bimana pe ba théâtre pe belé. Kolobate discrétion. Kolobate ya on a linga ngote. Kolobate azokende. Kolobate 3e, Kolobate 4e, Kolobate 5e. Si ma balle appelle une distraction. Oh. Makambo ezalite. Makambo ezapena hein? Oh. Oto. Oyo. Bana toi mi bali msuto kosela ba fierté na baboke ba mona mitaka na bango. Oh. Le robe télé toloté. Oto mona mitaka na bango. Oh. Boso muto akomine ya Monique aza bien pona yazo betele pe tolo quand même ya gabi. Ça aussi son de muso. Bébé. Ezali kama ya kovanda nie. Yani kama sonite. Kama bali mabima bimana batata. Ezali kama sonite kama kovanda nie. OK. Oh. Bon, on a mato ya koyoka yoka quand même. Mato ya koyoka yoka. Oh, pas mon attaqué Gabi bien ça il le voit le battre. Le attaqué talinga. Ba ko attaquer nga ba nana ko attaquer nga pendant 2 mois. Nan. Azate. Mais tu connais Marie-Jeanne. Bo vendeli ka nga 2 mois. Okokate. Mais Marie-Jeanne a côté milo. Asale ka 2 émissions sika katana. Nabi ba ngo sko yazo courage na pia Gabi. Ba tu ko côté sko yazo courage na wa. Ye kutuko yeza ba kosa kina bango ye. Ba meka ki kaka ba kosa ki ye. Kem bima na take Gabriel. Ba kosa ki na scène ke Gabriel lobino boye. OK. Yenga na pesa ke fotité. Tozaki bongo na ya Gabi tomba. Opena pesa so prospère aux alanae. Merci ben de battre Arabie Saoudite. Ça nous fait soutenir les Arabes, liker, commenter, partager. Il y a un pena important. Un grand merci de nous tout battre. Talib Monsieur Gabi, tout ça ne se peut pas abonner. C'est un message après sur la fanatique. Voilà, c'est un message européen ça. Toza totote ka terrain et dans ta casa. Moi là on a commissionnaire. Na zoate. Et na zoate na vie. Na mobola. Il y a mon na commissionnaire à ta casa. Totote ka terrain, na ndi les brasseries $1000. $1000, tu as la visite na aux allées 17. Tu as demandé côté le 28, tu reçois que le 28, le 28 mais autre tiki côté ka. Le 29, tu si pena tu si akabo to kangi. D'accord. Et pas docteur mo gijopé, tu banda ki le 3 mai, ce que ça la problème ya biloko.
So da pour ma biloko ya OK. Ah, pas d'autre mobile. Madame, soki madame azomona moyen te. Kende kuna ba pareil yaki, mutaza la prostate, ba biloko yaki ba ki sezali. Mukongo pasi, ba pota libumu, eza makolo pasi, donc ba échographie, ba infection si la raté. Boya pas docteur Mogijo, toza vraiment na nini na traitement na biso pena ya 50-50. OK. Consultation au fêlé, traitement 50-50. Donc, sauf $100 au foot à 50. Ah ouais. Donc, pas docteur Mogijo, Makambo Ezali. Pour ça, on a pété le poisson à biso, Mukamate. Comme on dit, quand on a le poisson, on a un coma. Coma. Donc, Mukamate Ezate. Donc, il y a un tali en gros, on a que Mutazali nae. Mais Mutum sous sa zone makitoko, sera l'ongolika perruque, à l'ongolika maquillage. Moi Ezate. Donc, il y a se faire soigner. Aux la kimia, na koma kimia. Na koma kimia penda sasa. OK. Babiloko ezalaka zalaka de longue sila au monati. Naza na poudre te. Naza sans poudre. Batensa kitoko. Naza sans poudre. Niko kuna pour mafuta te. Po moto eleki. Courant peso zala te. Bakata courant. Vous comprenez? Donc boké pas docteur Mogijo a peso kisi o pakola o bika o koma tranquille. Na pesi moto la Sylvia kake passeport rouge à kenda. Yeah, oh biloko na it. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Ya pesa ka biloko moko izalaka te. Ya blandini koma kote ba papa Blaise Okito. Na pesi opembote siko zali. Na pesi batuno surtout mbote ya bienvenue Jocelyne tout le monde. Na pesi wa mbote Larisse Saka na pesi mbote esiko zali. Hans Luzolo na pesi mbote na bana na madame Lionel surtout na pesi mbote na pesi mbote na nana Takaza Pro Max. Wa sala keto zala. Na pesi pe mbote sika zali. Donc yo pesa ça na pesi pe mbote na pesi pe mbote na Lionel Nyagabi papesi. Na pesi mbote na Lionel. Na pesi pe mbote en tout cas nzamba batela bino nzamba pambola bino. Chaîne de Pekendeka Liboso, MKP ba me condoléances dans MK, MK Bungsi pena lekinae akufeli lekinae. En tout cas mes condoléances tanga na présenter ba mes condoléances tanga pa nae. Voilà mes condoléances na famille. Famille Mobimba. Mukeba Mobimba en tout cas. Merci, nous sommes de cœur avec vous. Rendez-vous prochainement. Au revoir. Bye bye.